Shalom, 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 banana nzambe, kozala lisusu liboso na bino, eza esengo, pona koya kokanisi la bino nyonso ke 4 jours, mikolo mine ya délivrance contrôlée, bipa iwapi Jésus réponse à ko déplacer mabe, pe à ko remplacer malamu. Boyebi ke nzambe ya mama malela londi, nzambe ya 100 jours de jeûne de prière, nzambe ya ratarate na bakaya batu, a telemi déjà pour à contrôler nyonso ya vie na yo. Okangami, oza bloqué, batie na ba limite. Ozo monaka bandoto mabe, musale simba kate, libala ezo simba te, baninga bazo bota ba simba bana yo baze melongwa ka bana bakufaka, ba fiancé ceux qui baye bakendaka na bango mais so tali bokito kondenge nzamba kela yo, mais pona nini te, e momi loba me batie obututu o nini, malédiction o e bando tambola sima mukongo na yo ekozala ti wapi, nani a commission sirena mai, balota kokaka lopele, bamonaka onyoka, nani a commission nyoka zamba, nani akanga ona singa, nani acha yo bilakeli mabe tango ekoki nzambe akela yo alingi akangola yo okotika la bongo te moningami kaka bible ezoloba na biso likambo na likambo eza na tango nango 4 jours ya délivrance contrôlée 4 jours ya kobima na esclavagisme onga na sambelaka mais ozana no délivré délivrance contrôlée yango yo eye zambe na bikamo atindi mosali na ye oyo atelemisa mama Esther Malela Londi mama 100 jours yoka yo moto olotaka kaka village na bino yo oyo makambo simbaka te yo oyo lotaka kaka ozana zamba ozobelisa mwana libele ozosala mariage na ndoto ba mari de nuit ba femme de nuit yaka na bengisi yo mikolo oyo mercredi le 7 juin jeudi le 8 juin vendredi le 9 juin de 12h30 à 18h30 ebongo suka mama likambo ekozala dimanche le 11 juin de 7h à 12h30 na bengisi yo moto makambo simbaka te yo moto ba fiancé ba kimaka yo ba latisa yo masque ba tia yo botutu okenda poto mais ozwaka mukanda te baninga bazobala bazobota yo avenir na yo ezaka ka flou yaka mokolo ya le 7 juin okozonga ndengo oyaki te mama Sanju ye moko akosala délivrance contrôlée akobondela na moto moko na moko ata eloko moko ekotika la te teme tobe suka mama likambo yango ezali sort de ton esclavagisme église Jésus réponse yango zomi na avenue Bundi numéro 88 na arrêt Tibango référence qui marché oye malamu zambe ya mama Sanju apambola c'est que ezana makamu susu ekoma na ngonga oyo ekosila eza lokola lelo na yo eza lobi na ote alléluia na ina biso ke lobi na yo eza munene ndima amen lobi na yo eza mususu ndima amen makambo zo vivre lelo oko vivre ngo jamais lobi ekozala histoire mususu yaka na 4 journées 4 jours oyo eza ya délivrance pona yo ndeko zolandanga papa oumelimi na maladie na chômage na ba complication bana oboti kitoko bazo bala te misala te bavandi loka na ndako batangi obundai na mbongo apasi bana batangi classe mais siko olie basala bazongisela yo okomi suko bundela su bango bakomi ko bota na ndako bakomi ko botisa basi yo bana suko dépenser mbongo ata yo moko bana bazo misala te bana bavandi na ndako est-ce que vie yango foka boyi ebela maelo zanango ozoka tap esika moko to ko yiko vanda 2 ans 3 ans au sala pe futa ko salaire moi musala soki omona 2 jours et s'il moi aussi moi mutukana oza chauffeur bu balongoli otomi tukango ba panne moto mona ba yibi ba accident makambo ebele nana yaki kotika mutu mususu na mokili oyo mutu yaki kotika baninga na mokili azate ndeko ekomi tango telema parce que nzambe alingi ko sala pona yo yaka ezali kambo ko futa mbongo te donc guérison ya ofele délivrance ya ofele pe tozo benga ngo délivrance contrôlée moninga misoko tikali seki yo moko lingi malheur na yo nzamba lobiasa na projet bonheur ya malheur te na basi to yebi verset na malamu na Jérémie 29:11 donc nzambe akanise la biso bolamu a préparer déjà malamu nzambe akanisa mabete pona biso bikelamu na ye donc mutu apakola o mabe esengeli mabe wana elongwa ezongela ye oyo azotimola libulu po yo kota ye moko fa kota otolobi mikolo yande bango eza yote ndima amen moninga mi mukolo wango eza mukolo nini eza mercredi déjà kanga bien yo kango penza date oyo mercredi le 7 juin
de 12h30 à 18h30. Deuxième jour, ezali jeudi le 8 juin de 12h30 à 18h30. Et troisième jour, ezali vendredi le 9 juin de 12h30 à 18h30. Et dimanche le 11 quatrième jour, tu as clôturé dimanche le 11 juin de 7h à 12h. Donc dimanche, tu as tongo de 7h à tongo kino midi. Donc tongo vraiment tu as awa ti 12h to silisi. Papa yakana mwasi na yo, mwasi yakana mobali na yo, bana boya na baboti boya na bana. Benga pe ndekono ya mwasi ya mobali, benga pe famille na yo. Boko zala te mutu akosunga moninga na famille azate. Ndeko toko kimela wapi roi David ya lobinini na kotombola misu nange pai na ngomba ndekuna lisungi nange kouta bobele pai na yawe oya kela kili kolom pe na se na yebi ke mutu so yebi verset wana na psaume 121 toza nesika mso ko kende te bobele ka epa nzambe alekaka na nzela batu na ye oya sai na bango alliance na yebi ke nzambe utilizaka mama malela londi mingi boyebi ke nzambe asaka na mama 100 jours asalaka nzambe nanga za na pomo yazo sekwisa zo kangola zo botisa zo pambola azo yanula zo fongola banzela batu boyebi ke nzambe asayela kanga ndeko tango zo kambela oyo eza pona yo soki lobi baninga 4 jours ya délivrance contrôlée 4 jours ya kobima na esclavagisme onga na sambelaka mais ozana no délivrete délivrance contrôlée yango yo eye zambe na bikamwa atindi mosali na ye oyo atelemisa mama Esther Malela Londi mama 100 jours yoka yo moto olotaka kaka village na bino yo oyo makambo esimbaka te yo oyo olotaka kaka ozana zamba ozobelisa mwana libele ozosala mariage na ndoto ba mari de nuit ba femme de nuit yaka na bengisi yo mikolo oyo mercredi le 7 juin jeudi le 8 juin vendredi le 9 juin de 12h30 à 18h30 et bongo suka mama likambo ekozala dimanche le 11 juin de 7h à 12h30 na bengisi yo moto makambo simbaka te yo moto ba fiancé ba kimaka yo ba latisa yo masque ba tia yo botutu okenda poto mais ozwaka mukanda te baninga bazobala bazobota yo avenir na yo ezaka ka flou yaka mokolo ya le 7 juin okozonga ndengo oyaki te mama Sanju ye moko akosala délivrance contrôlée akobondela na moto moko na moko ata eloko moko ekotikala te teme tobe suka mama likambo yango ezali sort de ton esclavagisme église Jésus réponse yango zomi na avenue Bundi numéro 88 na arrêt Tibango référence et pas nzambe balembaka te et pas nzambe baloba te na kokende sute okende wapi soko boyi nzambe Pierre alobi nini toza esika mso kokende te na kokende lisusu wapi et pas na onde maloba bomo eza okende su wapi na banganga nganga azosuka onga na lobaka kisi epolaka nzambe apolaka te kisi epolaka solo ke polaka me Yesu apolaka te ozopona nini okende wapi yaya olingo simba libala na kisi tika mobali no na mabolongo nzambe akokangola ye olingo luka komela bimela mela po bota oya kozwa bisimbi yaka nzamba peso bana ndenga pesaka basara na ba ana atoza mwaso kufeli mobali bakomi koseka o etula poza nano elenge ndeko nzamba akopeso mobali ndenga pesa ki rite nzambe na biso azali nzamba mawa azaka na besoin yo pusa lipa na ye zona no sport pona 4 jours 4 jours ya délivrance contrôlée 4 jours ya kobima na esclavagisme onga na sambelaka mais ozana no délivrete délivrance contrôlée yango yo eye zambe na bikamwa atindi mosali na ye oyo atelemisa mama Esther Malela Londi mama 100 jours yoka yo moto olotaka kaka village na bino yo oyo makambo esimbaka te yo oyo olotaka kaka ozana zamba ozobelisa mwana libele sala mariage na ndoto ba mari de nuit ba femme de nuit yaka na bengisi yo mikolo oyo mercredi le 7 juin jeudi le 8 juin vendredi le 9 juin de 12h30 à 18h30 et bongo suka mama likambo ekozala dimanche le 11 juin de 7h à 12h30 na bengisi yo moto makambo simbaka te yo moto ba fiancé ba kimaka yo ba latisa yo masque ba tia yo tutu okenda
poto me ozwaka mukanda te. Baninga bazobala bazobota yo avenir na yo eza kaka flou. Yaka mokolo ya le 7 juin okozonga ndenge oyaki te. Mama Sanju ye moko akosala délivrance contrôlée akobondela na moto moko na moko ata eloko moko ekotikala te. Teme tobe suka mama likambo yango ezali sort de ton esclavagisme. Église Jésus réponse yango zomi na avenue Bundi numéro 88 na arrêt Tibango référence qui marchait. Oye malamu Zambe ya mama Sanju apambola bino. Le 7 juin, le 8 juin, le 9 juin et le 11 juin. Tolobi mercredi le 7 juin de 12h30 à 18h30 et deuxième jour est jeudi le 8 juin de 12h30 à 18h30 et vendredi le 9 juin de 12h30 à 18h30 au clôturé dimanche na Tongo le 11 juin de 7h à 12h. Okolobananga nini ke ovanda musika et pas nzamba zalaka est-ce que za musika atoza na masina atoza na kingasani ya suka ozana badara ozana na kinsensu bandeko bazana lutendele monga fula bazana na kintsuka bino nyoso bozwami na campus ngaba bumbu selemba partout bandal kuto sike église ezali. Jésus réponse ezwami na commune ya Bandalungwa avenue Bundi 88 arrêt Chibangu. Donc to vandi na commune ya Bandalungwa avenue Bundi 88 quartier Bisengo arrêt Chibangu en face ya Kini marché. So komika na arrêt Chibangu tunaka église mama Sanju ba olakso eza ngo place ko bunga te na arrêt Chibangu kaka wana ba otunika omona pano na ngana ngambo wana tandika maboko nazo zela bino. Le 7 juin mercredi ezo ya déjà kuna eza mukolono papa mama ozo landanga na internet ozo landanga na télévision na radio bande ko ba olanda na radio na PC 082 23 44 233 082 23 44 233 082 23 44 233 ba numéro wana okukiko benga mama okozo mama yaka na église Jésus réponse na Bundi 88 bandal Bisengo bande ko internet bokoyiko s'abonner na page na biso Facebook bokolanda biso en ligne na page eza na kombo ya Jésus réponse officiel na chaîne na biso YouTube Jésus réponse TV donc ceux qui au s'abonner na ba page wana pe na chaîne et ko permettre olanda biso pe vraiment en ligne mukolo ya mercredi le 7 juin jeudi le 8 juin et vendredi le 9 juin kino to clôturer dimanche le 11 juin kozanga te pe kotikala te Yesu azana besoin na yo to ya ebele to landi spot 4 jours ya délivrance contrôlée 4 jours ya kobima na esclavagisme onga na sambelaka mais ozana no délivrete délivrance contrôlée yango yo eye zambe na bikamwa atindi mosali na ye oyo atelemisa mama Esther Malela Londi mama Sanju yoka yo moto olotaka kaka village na bino yo oyo makambo simbaka te yo oyo olotaka kaka ozana zamba ozobelisa mwana libele sala mariage na ndoto ba mari de nuit ba femme de nuit yaka na bengisi yo mikolo oyo mercredi le 7 juin jeudi le 8 juin vendredi le 9 juin de 12h30 à 18h30 et bongo suka mama likambo ekozala dimanche le 11 juin de 7h à 12h30 na bengisi yo moto makambo simbaka te yo moto ba fiancé ba kimaka yo ba latisa yo masque ba tia yo tutu okenda poto me ozwaka mukanda te baninga bazobala bazobota yo avenir na yo eza kaka flou yaka mokolo ya le 7 juin okozonga ndenge oyaki te mama Sanju ye moko akosala délivrance contrôlée akobondela na moto moko na moko ata eloko moko ekotikala te teme tobe suka mama likambo yango ezali sort de ton esclavagisme église Jésus réponse yango zomi na avenue Bundi numéro 88 na arrêt Tibango référence qui marchait. Oye malamu Zambe ya mama Sanju apambola bino.